na ba scandale nano naza koyoka na motema na ngai parce que boyebi ke na uti kozonga nazalaki na mobembo na uti kozonga nazalaki na mama na bino toujours pona koboya bato ya 15 000 francs bapusana nazalaki toujours na mama na bino tokendaki pe tozongi parce que Kinshasa ba scandale tozomona Kinshasa c'est grave hein? Nazoluka Kinshasa ya kala lembo lojwa moekasa nazoluka Kinshasa ya kala oyo soki otelemi na mwasi jour anniversaire na ye olio pese cadeau ya monene nazobanga pona ndako ekorevese ke uti libanda oko pese plante te oko pesa ye téléphone te à l'époque oko pesa ye cadeau ya elamba te bakotune uti wapi. Donc eloko nyo sezo mona lewe bala peut-être moi bracelet à la limite moi montre ya balabala mais mingi yaki ba carte postale de to chala ba photo na kati wapi basi wana ba babandai ko banga kolia epa ya batu pa na biso ekoyebana ba melaka sucré basili sakate batika ka likolo o biso mibali to bandai ko mela na sima c'est-à-dire oui lambi pela mwasi opesi e kokato fanta ameli matiki yango na mutu tant ka beti boye ba masalonde ba meli yango na place na e basi wana nazomona bango lisunte tokomi plus na miyibi tokomi na bachel à domicile bobi bachel à domicile baza banani bachel à domicile ezali batoyo mwana mwasi avanda kaza na tata na ye na mama na ye aza na tata na ye na mama na ye na ndaku mais mwana mwasi wana bimaka na ye aki abuli na ye normal ovanda ka pa tata na ye oza étudiante mais au changer salon ya bakiti na bino obali pa ndako bote papa zonga zokuta me bakiti oyo ezaki ko pasuka oyo uti wapi mama lobi kasi mwana na yo baninga na ekande bato basalisi yo alobi ko bote lengi wapi bana basi ya kala nazo ka pasi na yeko kuta ba mulopwe otali mwana mwasi ozoba o azaka copine na lwambo to ya nani o azaka copine ya nani ya wendo to ya nani po mwana mwasi na ajo ya ko yeba makambo c'est non dégradation c'est grave mais je vous rassure la lire où vont les choses avec l'écriture basi bakotambola mutakala na mboko parce que tokomi na souka sané de trop ce que je vois na Congo lelo c'est inadmissible. Allez, nous sommes arrivés à la fin. Tu sais, je suis en train de beaucoup regretter d'abord. Premièrement d'abord de l'acte qui vient de se poser ce matin. Et en plus, tu viens me déposer, tu me donnes 15 000 francs. Je vais faire quoi avec ça? Et en plus, tu m'as pris toute la nuit et une demi-journée jusqu'à midi. Et puis tu voulais trop me faire, tu voulais trop écarter mes jambes. Pour faire si c'est 3 coups, si c'est combien de coups, tu voulais t'arrêter. C'est pour me donner 15 000 francs. Je n'aime pas d'ailleurs de relations comme ça. Moi, je n'aime pas de relations comme ça. Je n'aime pas. Puis prochainement, ne m'appelle plus. Si c'est pour me donner ce que tu m'as donné, ne m'appelle plus. Et puis ne m'appelle plus. D'abord, d'ailleurs, j'ai vu que tu ne considères pas cette relation. Parce que tu as très mal agi. D'abord, tu devais t'excuser, mais tu t'es dit que non, na salani. Na lobelio me doit bisanga na salani. Kobenganga suki. Si seulement je savais, si on avait baillé depuis le lobby que ça bajor à bateau à boy. Je voulais même pas te donner mon numéro. D'ailleurs, je suis en train de te bloquer pour supprimer ton numéro. Kobeng a raté. Je vais faire ça. Non, ça non. Ça va même pas arranger mes cheveux. Les 15 000 francs ici. Ça va même pas arranger mes cheveux. Et puis je suis sortie avec ça sans préservatif. Si tu as les infections, je ne sais pas. Si tu as quelle maladie, je ne sais pas. Mais quand même, je suis sortie avec toi. Et puis tu viens me dire, j'ai fait 6 mois sans les faire. Toi, 6 mois sans les faire. Avec la fille là qui te donne trop de bisous, comme ça, tu penses que tu l'as jamais baisé. Ne m'appelle plus jamais. Plus jamais si tu entends cette voix. Tu m'as trop énervé. Et puis ce que tu as fait, j'ai pas aimé. Tu peux pas me donner 15 000 francs. Omoni ngandumba babala o côté ozoyo la liste na ndako na et puis na tongo au pesier ba 15 000 francs ba 10 000 francs. Je suis pas ce genre de fille, je n'aime pas ça. Yana tingai ana copine ngai. Copine ngai non, so na ke pas chérie na ke copine ngai. Alors chérie ngai peki sanga déjà. Pourquoi nayoka ateto ke boîte na kinen to ke oui alors que chérie nanga avant numéro copine nanga le même jour avant numéro nae nga zongi a ben copine nanga ba bini na copine nanga omoni pas nanga
et le gars yo ebisanga esanga Dr. V na yemi soso bima na camarade na wana soko zo epana ote mais camarade na yo ok tala siko ki camarade yo zo mona camarade tala des vidéos ya fille ou ya 15 000 francs bozo mona zo sillonné et tant la kisi camarade la kisi ngai et ça lui n'a pas dans ce contenir la kisi ko luka mobali ya camarade na wana la copine là on a que le cahier il s'est fait que la couché na épée et le bal ya camarade na paix a filmé qui ngai au moins a filmé ngai pour la sa copine na la preuve que yo bimaki na mobile ya tel na peut pas na bimi na tel na sakandana et alors copine na ngai on a PC mobile la copine na ba vidéo au mobile na filmé qui atinde yaki copine mobile ya copine na c'est content que camarade à copine ngai et mobile à copine ngai pardon ala kisi pe moi si na habita la omoni tant avant l'accès na le ça la que ngai na ju ba vidéo à copine ngai na publié donc ce n'est pas le garçon qui a publié tout dans mon bala bato en tournant et ça ngai copine dans la mokolo mobile ndé na publié on a publié et on sait que mobali ya copine nanga le quoi pas bimé na za la vidéo a bien ok a aussi ce copine nanga na bi le quoi a publié on a pena ba vidéo na ngapé na publié donc dès que ça aussi sur la tente la vidéo pour se demander on a pourquoi ya makambo ya sala ke bokasi ko mutalira likoro mko mama kwanza no mwana biso la se retrouver dans lupango te bazaki na fin du mois boye ba ko futa ye ake ko futa pepa sadaki asali pe ba besoin na ye mwana etike o liambo na ye ale ba pesi o 15 000 francs o déclarer yo déclarer pour mon epelo ba pesa rabino no sala na ngolo te bon 15 000 ndo yo sala ngolo ba ke ezai même pas au kansa suki mais kataka na mbongo ba pesa rabino kuno bamba kwa 15 000 francs soit disant na yoki ke mwana mbali wana bakangisi ye asa soki na parka matete donc bino ne boza wana yo 15 000 francs famille na bino donc yo faut que na koluka ka makambu ko bakangisa ka bana mibala ba de dommage ka yo bato ba moni video ya mutakala ya mwana oyo mutakala oyo eza ya mwana ya 17 ans na ko 18 ans te ko za bongo o ba saleli mingi te ko za la mutakala mwana na o moni wana ata kutunga mosa ni bala na sa mutakala wana depuis le village Bombili on a la nini oyo ata baladi yo badabu tuti tongo biso pe balala ka biso ya ko lumsa tu betis te ko biso pe to bimara na mibali na sa femme mariée 5 ans de mariage balala mais na koma bongote eza vie oyo salaka ozo bima na n'importe qui ozo bima ozo sa n'importe comment na bato oyo lingi oyo batie yo boye 15 000 babimisela biso ka monnaie ngo tokoma ko utiliser eza na débit soko ko tika makambo yo salaka na bavia bala batite eza débit oza mwana mukie ata bamelela ko âge mais 20 ans de sokokisa oza mwana mukie oui mwana mbala na salima te mais photo yeba kaka remarque na sali pour façon ba fi ba komi ko tula na Kinshasa bandeko na mibali ekomi ko pesa so $5 au fait pour boyaka après to ba pesa 15 000 ya pesa 4 000 bino mom de boya luka 15 000 merci quand même voyage brusquement c'est l'aéroport plein de bafés rouges na koko mon kumbi ambulance amema na soi-disant accidenté apesa biso
balala ye. Moi ça balala et na moi si. Faut balala nga pour na moi si. Basisi ko dobenga na kena ngandako. Na yeno hotel. Basali salinga na kena ngandako. Basalinga pesinga mbongo na kena ngandako. Obenga nani? Kuna ngai to benga kala. Makambo zato no makambo zato. Sikunima sana pela mobile. No mobile. Nasi mobile ki. Ya pia déjà basi bébé mais pendant que mobile mobile de pas à moi que faut casser bien. Pasala ye abonza bi mabe moi si la mise ba to comprendre. Comment na mobile na mobile. On comprend bien non. Tant que tu as chimbo ko bien la demo ko ça dit que au bélé. Pour ça les gars vous venir sur ba ça de beta prison na singa bandandi. Na beta prison. Na madodo akadema. Epese kana sika. Sege kwa koma sukali. Moi ça comme sukali ça va kitoko. Kashi. On dit quand on pose la musique pas la minute de quoi moi. Mais on est bien. Pourquoi les femmes supportent la pauvreté de leurs parents mais pas celle de son mari? Wabisalela mobali ozane na ndako wana omona etina te boka ye na quartier na biso omona bafourmi nde baokitela ye komona valeur na ye bino bosakana. Voici une jeune fille. Son mari a annulé le mariage. Je vous explique. C'est-à-dire, le jour de son mariage, elle laisse son mari à l'église. Elle s'en va se cacher derrière pour taper d'abord sa fumée. Oui. Et devinez quoi? Son mari est venu la surprendre en train de fumer. Le ganja. Regardez. Vous avez vu? Le gars a annulé le mariage. C'est normal. Ça, c'est la petite fille de Bob Marley. Hein? Si le gars l'épouse, c'est pour aller où? Elle va tuer le gars dedans la fumée. Ah, ma chérie, toi aussi, le jour de ton mariage, tu ne peux pas garder d'abord tes mauvaises habitudes, ton mauvais comportement là. Tu te maries même avant d'aller te cacher fumer à la maison. C'est-à-dire, en plein mariage, tu abandonnes ton mari pour aller d'abord tirer un coup de fumée avant de venir. Ouais, femme, non. Franchement, dis-moi aussi dans les commentaires, est-ce que le gars a eu raison d'annuler ce mariage? Parce qu'avec ce genre de femme, c'est dangereux. C'est très dangereux. Bienvenue chez Orange. Le numéro que vous avez composé est actuellement indisponible. Veuillez rappeler ultérieurement. Bienvenue chez Orange. Le numéro que vous avez composé est actuellement indisponible. Veuillez rappeler ultérieurement. Appuyez sur la touche 1 pour envoyer un message. Appuyez sur la touche 2 pour raccrocher. Message enregistré. Appuyez sur 1 pour envoyer. Appuyez sur 2 pour réécouter. Merci et au revoir. Mobile azalaka na date d'expiration te. Mais moi si oui. Batela mobile mibali bazosila. Mbongo wana tokomona ngondeni. Tomona ngondeni. bopesanga ata une semaine ya fifi so mo eza atikali ata na iPhone na ngai oyo comme ça pesanga une semaine mbongo eza 800 te tobetelo machine ya boye mbongo ezaki 2200 fifi ya mobile na kaka 800 wana tozoloba na 800 wana pas biso tozalaki te na plainte eza $800 ebi mtenga na moneka $800 wana nde na monaki na gira on a vu à moi na monika oui c'est ba $100 4 ba $50 4 na ba $20 na ba $10 nde wana na monika na tikali omona mbongo musu e bongo franc na monite yo franc mona yango te po jour na so hotel ta facture na hotel so hotel ta facture na futa ke kana ba $10 po na zaki ata na franc moko te
opesa mokolo mbongo kabeli ye mwati dollar bamela bango mpe nazalai mpe na mbongo na ngai nazalai so na $30 wana esoki okopesa en plus numéro ya mobali otindelaki mbongo ya kisasa deja kuna bloke eza natala nanu soki nakota yango na banumero ya nini oyo bacontact bloke nakota na bacontact bloke ntango natindele mbongo na bloke nakobloke obloke ya bando obenga ya bando otindelango yaza ya numéro nata soki obloke esa kobenga na numéro mosusu mais oyo ayebisingaki akosala yebisanga ofungula ozwaki yango ndenge ezala epai ya fifi ye moto apesaki yo fungula apesaki yo mpo nani atindaki epa na ye te apesaki yo apesinga na ndolongo lelo omwa boye na nini na linzaka mbala moko odevie nde otelemi oke nango soki olakaki nde ntango okepa na yo olakaki nde eni nayebisaki na okoma ana ozwa mbongo mpa motu mwa nyongo na kota nini ya 1000 na 1000 nde olobaki na 1000 nde rapidité oke na fungula so okomi kuna nde opanzi bilamba ndako nyonso chambre nyonso ozalaki ka yo moko mpe ozalaki de personne ozalaki yo moko yo kombono na merveille na kombono na 4 merveille lwamba talaka na video merveille lwamba solo merveille lwamba ofandanaka ese mbongo wana nde otindelaki yo otindeleka nyonso 800 natindelaki $820 nde otindelaki yo ndo proposaki ye ubiyanga napesa $1000 nde na yo ebiseki na zika 800 mobali yango bobota na yeba na boni tete nga azaka na mwana moko sikoyo ondimaki nde nini ozopase rapport azofilme nayebaki te afilme nga te ke nini ezalaki ke ntango ndaa nalali sikoyo awa na miniti oyo donc mbongo wana opesaki opesi otindeli ye oza na preuve ya transfert ya mbongo wana so toki okende kuna mpo bakoma banimero so toyebisi date peut-être so totali na nini na kaye wana ya moto wana no otina wana kombo nani tindaki yango na nimero oyo atindeli nga ya Vodacom na Vodacom na shop ya Vodacom na Age d'Or shop moko bozaka mfasi ya Age d'Or wana atindaka bambongo boyemi yo nano ovandaka wapi na Lubumbashi na quartier Caravia cité Caravia kuna na golf Caravia kuna vini na rini na rue local Mazembe avenue Fifi kwanza kumela na libala mpona kitoko te me mpona respect mpo atoza kitoko so oza impoli okoperdre yango kaka Ici Bérin Joya, créateur de contenu, c'est média. Aujourd'hui, on va continuer avec le prompt qui dit la femme du monsieur avec qui tu as couché arrive pour te verser de l'acide au visage. Donc, vous serez surpris de la réaction de la personne une fois qu'elle sera bloquée. Suivez la vidéo jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner. So, I mean, it's like, you know, in case of the ego. Vous êtes en couple, c'est ça? Oui. Donc vous êtes... lesbienne. Vous êtes lesbienne? Hein? De quoi vous êtes lesbienne? Mais oui. Mais pourquoi ça vous choque autant? On est lesbienne. Non, congolaise. Si elle est congolaise. Mboka Elengi. Ah ben oui. Hein. Et vous? Ouais, je suis congolaise. Congolaise? Ok, là moi j'ai une question pour vous. De nos jours, est-ce que le vrai amour existe? Oui.
Le vrai amour existe. Non, ça existe. La fidélité aussi existe. Oui, la fidélité existe. Ah ouais? Ouais. Je comprends pas. La fidélité existe. Ouais. Bon, si la fidélité existe, pourquoi il y a tant de tromperies dans nos différents couples? En tout cas, ça on sait pas, hein, parce que on ne sait pas en tout cas. Ah ouais? Là, vous êtes en couple ou vous êtes célibataire? On est en couple. En couple? Oui, on est en couple. Vous êtes en couple? Oui, nous deux. Attends, je comprends pas. Vous êtes en couple, vous deux? Mais oui, non. C'est ta meuf ou je comprends pas. C'est toi la meuf ou c'est personne n'est l'homme, personne n'est la femme, nous donnons. Attends, je comprends pas. Vous êtes en couple, vous deux? Oui. Vous êtes belle femme comme ça, vous êtes en couple, vous deux? Mais oui, ça vous pose problème? Non, ça me cause pas de problème. Ah ok. C'est un peu étrange quoi. C'est un peu étrange pour moi quoi. C'est un peu nouveau pour moi. Ah, ok. Donc c'est ta meuf? Ouais. C'est ta meuf? Oui. C'est ton mec? Oui. Mais apparemment vous êtes grave choqué, hein? Mais vous êtes grave choqué. Donc ça se passe bien entre vous, c'est ça? Oui. Tranquille. Ça se passe bien, tout marche bien. Ok, moi je veux que vous laissiez un message aux personnes qui sont pas en couple. Parce que vous êtes en couple, c'est ça? Oui. Donc vous êtes... On est lesbiennes. Vous êtes lesbienne? De quoi vous êtes lesbienne? Mais oui. Mais pourquoi ça vous choque autant? On est lesbiennes. Non, au fait, avec votre beauté là, ça m'étonne quoi, ça me... Bah c'est ce qu'on a choisi, hein. On a choisi d'être Donc, lesbiennes. toi tu te sens comment dans ça? Tu te sens bien? Je me sens à l'aise. Hein. Tu es à l'aise? Je me mets à l'aise. Ouais, tu te mets à l'aise. Toi aussi tu te sens bien? Mais oui, bien sûr. Ah, ok. Ese moyo mulingo yomba izala na moyo Yesu sinon moi si na yo aba buzira ba manya à 16 ans de relation il est aussi le moi si na libala oui tu me manques. Oui bisous monsieur comment on singa papa Zala viens me voir s'il te plaît bébé Gabriel on se l'a na ange na zemina été bébé Là combien? 1200 $. Si j'ai pendant en gros,
papa na maman babalani baboti mwana moko mwana na moki aza ya bébé papa ke musala ke service maman atikala na ndako ake winti mwana musala atikala na mwana komi kolela mwana musala moni loko tosa mwana te biberon na ye basala kite maman oyo somba miliki oyo na poko alors c'est pour cela lui stratégie nini abike ten déjà wana na melisa ka libele oyo pour mwana tikolela bon mwana pa tikolela e ko tomber nini kolonda ko papa akoti ata la boye travailleur azo melisa mwana libele papa ebisi abitien yo oza liboma to malade yo ko melisa mwana mabele vraiment kolingo pesa nini liboma to nini travailleur ebisi patron na melisa na bota te mabele na ngebi makamai te na tena munoko po maîtriser ati olela ti pendant mama ya papa obo kosi ozo pesa malade soka bele mutabisa mongo nani yo lakisa na tsoki bela ngozo mama travailleur abi patron okoki komeka yo moko soko moni ebimisa mai bolongo nga musa soki ebimisa mai te sava patron meka kobenda bwe madame akotimba mwana bavalise azando nde bakendaka zando soki kitunga akotimba mwa moni mutu ya papa azomela libela travailleur siko selon biso mutu wana foti papa to travailleur to madame andako to solo leta ke mikolo. Était dans la polygamie. Mon grand-père avait 5 femmes. Mes 5 grands-mères là, elles s'entendaient comme des sœurs. Moi-même, mon père, il a eu 3 femmes. Mes 2 mamans s'entendaient parfaitement bien. Quand ma mère était fatiguée, l'autre, sa co-épouse, prenait le relais. Donc c'était bien, papa était équilibré, il était toujours content. Moi, j'ai pas vu mon père fâché. Quand mon père était fâché, c'était avec les enfants. Mais avec ses épouses, comme elles étaient là, elles se complétaient. Maman, elle est malade, l'autre, elle prend le relais. Moi, aujourd'hui, je suis combattante. Mon mari, s'il en a 2, c'est bien. Au contraire, ça va me conserver quand je suis fatiguée, quand j'ai ma période de machin là. L'autre, elle prend le relais. On n'aura pas une 3e si on est soudés. Moi, il y a une question à vous poser là. Et 2 femmes ou 3 femmes là, c'est religieux. C'est notre coutume. Et aujourd'hui là, au lieu que nos maris aient des tisas, les tisas là, c'est des flatteuses. C'est des flatteuses. Non, je vais dire tisas. Comme ça, on comprend bien. Les tisas, c'est les flatteuses. Elles ne vont jamais t'aider, toi, mon frère, à évoluer. Elles viendront seulement vider tes poches. Or, quand c'est officiel, quand une femme, tu l'as épousée, elle sait que celui-là sera peut-être le père de mes enfants demain. Elle va t'orienter à mettre des projets en place. Elle va t'aider à aller de l'avant. Mais une tisa, elle est là elle est là, c'est une relation passagère. Et donc elle va te vider au maximum. Donc elle est croque sous. Elle va te vider au maximum ton argent. Vous trouvez des femmes qui disent que ouais, si mon mari marie une femme et puis je prends la femme. Et ce genre de femme, quel est le conseil que vous donne? Elles se sont mais déjà, ça c'est leur problème. Ils sont là, on dirait nos frères. On dirait qu'ils sont là. Ils arrivent là, ils sont là. Elles se sont occidentalisées quoi. Manipulation et tout ça. Il y a plus de femmes que d'hommes. Voilà. Aujourd'hui là. Si nos femmes n'épousent pas les autres sœurs, il y a des sœurs qui vont mourir sans connaître même un homme. Non, mais n'est-ce pas mariage pour tous en Europe? Mariage pour tous. Non, mariage pour tous, c'est pas, ça fait pas partie de notre coutume. La polygamie.